Merci Kabou Alon Puissant, merci Nabalandi social du Congo, merci Nabino Oboui, Bozo Pesa Biso confiance, merci Nabino Obo, Bozo Benga Biso, Bozo Tuna par rapport ya Makambu, ya Matanga, ya Maman Océan du Congo, je crois. Bolanda qui Maman Océan a petit programme, je crois si tout va bien vendredi, atterrement et Goussalema sauf imprévu, contenu ya Makambu Obazo, c'est là pour la démarche, Makamunyo, Nabambongo, Binomango Boyebi, Nakisa Sambo, comme tellement difficile. Alors, les appels parmi les causes, mais le programme Matanga et Kozala, si tout va bien, vendredi, au Boyende, Bakokunda, Moko, il y a famille Nandekonabiso, au Atakibiso. Alors, tout ça continue toujours pour les Bango et puis pour encourager Bango. Et ça, c'est là, malgré l'État moïni, malgré le régime, mais il y a Félix, malgré Makamounios, au Baza Kosala, Lelo, au Bonde, tout ça, Aboué, Namonga Fula, Bakangaki. Ndekomoko âgé de plus de 35 ans en prison, ba torturé et puis jusqu'à ce que torture wana ba bobi. Bota la régime et Félix tant tozolo ba awabwe. Si pas quelques mois passés awabwe, ndeko pungu, soki punga comme ndeko wana Olivier Punga. Ba bomai na kati ya kasho torture le kaki. Donc lelo oboye, vous comprendre que non, Félix soki biso to telemite biso peuple ko to fungole mi sauter. Ndeko maman aussi wana ba betaki masasi. Bazue bembe ya mutu azana batu babombi yango pour vous dire que non nzambo batu asambelaka ato sali likambo na se ya mai suka suka ekobima lelo oyo boy pour vous démontrer combien Félix est méchant ndeko wana bakangaki na mukafula ba torturer ye na la police na kasho biske ba tiaki ye akufi policier moko aza wana amoni ba image wana. Et c'est à ce pays dans côté à la vidéo ils ont ça là rage à bon les réseaux sociaux. Bon regardez-moi bisia oh botozo on a déjà que non ma baisse au kende. Et puis dans régime oh boy ba comme kolanda batu na sena site. So boza na besoin au kanga batu. Ou bien so moni que non mutu mo ka sale fraction. Biso ba Bruno Mimenga batu za batu oh boy beaucoup torture ba nini. C'est que bozo yeba o bozo sala. Donc bozo banga o biso tozolo ba poto zo tali sa peuple congolais. Yango wana makambo zo le kanakati ya mboka Congo. Alors denga na bisaki bino tango biso tozolo ba boka il faut benga. Wana za information bandeko baza na butemo ba benga na tongo po ba yebi ke ndeko Bruno soko lobi makamona na bino na ba mama oza pour vous démontrer combien est-ce que ba wana continuer à coopérer Congomani atemi mutuka monisco ba moni 5 batu ba bina kati ya mutuka na tenue civile mutuka monisco osaka déplacement masasi donc si on a na Congo, les gens mettent comme ils veulent et puis gouvernement qui fait ça, régime Tshisekedi, il ne s'en soucie absolument de rien. Donc MONUSCO a commis coopérer le coup la djihadiste, le coup la terroriste, rôle MONUSCO a commis ça na Congo, na est ya mboka na biso yango wana. Et puis voyez ba que bandeko oyo boya yi qui président RDC Nabiso. Yango wana tiba moni mutu na yaki ya se président nigériana. Il n'était pas n'importe qui. Tiba mona. Mbeni ya mutu wana. Ezaki pona ba réseau stratégique parce que à l'époque ka parti à balkanisation ezalaka président Obasanjo oyo boy atuna Raymond lui était là yango na est ya mboka Congo donc pour
des raisons ya ko officialiser balkanisation. Alors ndeko na biso évité ba pangi ba banduku ya est. Botelema. Bomona que non MONUSCO akomi komema ba terroriste na Butembo côté ya mboka wana na Jugu na Ruchuru na bamboka wana ba ba Fosende. Donc côté wana tout insécurité côté na kati ya mboka. On pouvait croire que Kabila n'a pas Kabola Congo et puis maintenant Kabila a la balkanisation. Mais nous et sur le que non, celui de PES qui veut balkaniser le pays de Lumumba. Celui de PES qui veut balkaniser Congo ya Kipamvita. Peuple Congo boza wapi. Gouverneur Oya Congo Oya Congo central. Bande konangai Bruno Mimbenga boyebi azamutu Oyoboye tolobaka makambu Oyobo tuzanango na source. Naebisaka bino dans les jours passés que gouverneur à Congo central aza congolais. Et puis naebisaka bino que non ba Rwandais ba banda opération na bango depuis 1987 Oyoboy. Sur une église catholique, vous allez trouver des prêtres au ba komisa ba congolais. Ba maser o bosomo na bango wana la plupart ba maser wana baza ba Rwandais Oyoboy baza na mission Paul Kagame a kotisa batu wana na ba domaine tout ba pasteur ba sango ba évêque le Oyoboy bakangi ba faux ba pasteur na Congo central na Matadi na ba sango ba Rwandais. Et puis bosomo na keno gouverneur o abiki na za mona Congo central penza bangunza abi koloba Niki Tandu Niki Congo et langue même pas ya Batouana ya biso ya Congo central. Donc je confirme ici que non gouverneur Obozuye na Congo central c'est un sujet rwandais. Et puis général Oaza commissaire à ville province wana ya Matadi et la police c'est d'où nous appelons à la vigilance parce que dans les jours à venir balingi ba déclencher paix insécurité na Matadi Oboko kano groupe rebelle moko déjà en gestation na côté wana ya Congo central. Totel mato bengana ba Rwanda na mboka na biso peuple congolais na Félix Tshilombo. Totel mabande konanga ba kongomani. Batu wana baza na souci na biso te. Batu wana baza na beso bazo mabele kuma ya bango. Ndebo moni bazui nani oyo ba komisi gouverneur ya Congo central et Rwandais oyo baluyo no auti na famille politique ya Vital Kamerhe ya INC. Mais biso nyonso toyebi provenance ya ba origine ya Vital Kamerhe papa na azalaka un sujet burundais bayaka awa bonaki sasa pona makambo na Congo pona makambo misala et puis ba Kamerhe ba profiter na tawa na bazu ba bourse batangisi bango et puis lelo oyo boye bakoma ba kongomani. Mais boye bango ke non de kwa Kamerhe moko Patrick Kamerhe ye azana nationalité burundaise. Yango wana toyebi sibino makambo oyo boye po soki yo mona Congo zaki na kati ya distraction ozalaki na kati ya kolala ozalaki na kati ya pongi olamuka po comprendre mongongo ya Bruno tango tozokanga oyo boye tokanga yango pamba te parce que chaîne oyo boye ya Océan du Congo chaîne ya libération eza espace oyo boye mama Océan du Congo apesa bilenge ba jeune ba résistant biso batoto bundelaka mboka pona koya ko éveiller conscience ya bakongomani baso yango na bozomo na biso tozobonga mande tolobaki matanga ya ndeko ya maman Océan ekosalema vendredi semaine tozobana tozana point de presse et puis le 15 rentré parlementaire ba député zozonga biso tokozala liboso ya MONUSCO pona koloba MONUSCO trop c'est trop zwa biloko na yo bozonga na mboka na bino soki bato na bakoyoka te alors tout oyo kokoma ya mbala oyo boye alors peuple congolais déjà zala ya kobongama parce que aliro makambo kende tellement mabe jusqu'à point que non Bunagana Minembwe lelo oyoboy makambo wana bazolobela yango te. C'est ridicule na 21e siècle kérosène ezate batu bazotindika na kati ya aéroport na Katanga po kowele la place ya avion ndenge bomona kabiso na kisasa abo tozobunda pona kozwa esprit de vie esprit de mort sous régime ya UDPS o bana kobetela biso kelelo butu moi so tokomi boy tokosala boy lelo oyo boy incompétence na mafia na moyibi na mensonge na ba intimidation nyo so UDPS et monani na mutakala qui peut croire que UDPS lelo ba wa kosala makambo bazosala awa lelo na yebisaka bino makambo ya ram Félix Tshisekedi na batu wana tu ba ministre na ye o atali makambo ya télécommunication a convoqué ba DG wana ba patron wana ba société mobile nyoso na Kisasa awa boy bazaki na réunion
pesi bango boye to supprimer ram mais bon luka mécanisme moko bosala pour que non ndenge bato bakoki kosomba bamega oyo basomaka crédit normal bobakisa mbongo crédit esala comme si moi jour moko boye babanda kosuture mbongo na ndenge wana tala leta moyini basociétaire wana baresponsable ba télécommunication mpona kotanga basociété wana te mpona kosala bango publicité ya ofele mpo makambo oyo bobiso osali tolobaka abo journalisme totangeli ngo na classe ezomérite mpe lifuta nango bien ke mboka yango eza kokufa nde makambo to ezokende ba DG wana bakei balobi monsieur Chilombo babengaka ye président me nga bengaki Chilombo mpo atika koganye élection te Félix aza mutu oyo bosoki tolibere Congo ye na Kabila bakozalaka jamais na kati ya histoire ya mboka na biso parce que tokonsidere bango keno bazalaki bato oyo bakozaki occupation na kati ya mboka na biso botala motema mabe ya mwana mobali oyo boye ba DG wana ba responsable wana babisi ye soki katomeki kobouge lisusu peuple congolais bokomona keno peuple a consentir keno augmentation ya ba crédit na ba méga emati alors ekocréer lisusu station d'où biso tokometenir kaka tant oyo boye ndenge toza nango cap oyo bonde bosimaki makambo ya ram alors moyen tosala ajout mosusu ezali te Félix asiliki ram bafatiga boza mitema mabe mutu asala ram ezalaka na epoke kutu ya boye po bango échec na bango nyonso ekomaka so asali likango obotala kutu kabisa asalaka boye nde tozoloba awa boye bato wana nyonso baresponsable ya basociété mobile wana babotoli bango bapasseport na bango na bavisa na bango nyonso sikoyo na climat ya boye ntango déjà bozobatela nanu bainvestisseur oyo baza nanu awa ya pasi te bobotoli bango bapasseport na bango na bavisa na bango mpo bavoyage te alors vous croyez réellement Félix Tshisekedi bato bakoya na mboka oyo yango bozomona lelo oyo boye ezosenga il faut peuple asala sursaut patriotique na nzela ya révolution na nzela ya bamarche ya makasi parce que makambo oyo ngai Bruno na banda koloba yango naza fier makambo nga alobaka yango lelo oyo bomoni président Martin Fayulu alandi ayoki abeleli lelo oyo boye secret bimi na poisa tango biso ba mosi ya to banda koloba awa on suppose que makambo tozoloba bato wana ezokota bango lelo bomoni makambo ya 21 000 dollars ba député bazo toucher moi je l'avais dit ici ando ya 21 000 dollars ba député wana bazoka 1000 dollars par semaine pour na kotia carburant na mboka lokola Congo mboka eza pauvre ba policier basomaka tenue ba policier basomaka sokoto ba policier bafutaka transport ba policier bazotambola makolo par marque de transport mais botala ba député bazofuta bango 21 000 dollars plus 1000 dollars donc so tozui 5 000 dollars on bossa créer dynamique na yekuna na assemblée nationale ozomona ke bato wana baza na souci ya peuple congolais te nde na bisaki bino ke non élection oyo boye eza pe malamu parce que tant que peuple a comprendre boye que Félix yemoko azwaka 2 millions de dollars américains par mois mboso bazo pesa ye 3 millions pona ko makambo zo ka na assemblée nationale qui peut croire que bato oyo balingi ba koma na niveau oyo yango siko yo mona Congo rentrée scolaire awa bo ba para bazana mbongo te mbongo zo mona na te mbongo zo sioneka entre bango na bango ba kei ba vacances parlementaires ba pesi ba député 63 000 dollars à chaque député mais botala lelo au lieu bino ba na ko finga président Martin Fayulu au lieu bo bongisa condition de vie bino bo bongisa buzobo bozo na assemblée nationale ba prendre Fayulu nini azana ba parce que biso totali ça qui biso batouana baza ba jouisseur parce que Félix a outi na vie moko bon ya pasi parce que Bruno na yuko lo bateke na famille na biso tozana ba millionnaire non maman na biso abundani atangisi biso ko bana classe primaire ti to ko zo ba chasse autant à université sona bisi bino ko nga koli na famille ya mbongo wana za lokuta mais Félix c'est siko ba koli na vie wana bato ya mbongo te aye ko zo mbongo na kimukolo akomi ko sala makambo po bato ba mona comme si que non lui akola na ba condition wana botala ba président Zambie c'est un millionnaire donc moi ou bien président africain tous les majeurs la président on a passé quand il vient à Osutuka la mutuka tenenge Félix à Osutuka la mutuka ba mutuka trop pine wana Félix à Oruka a récupérer ba retane ba na Mobutu bana ko sepela ba manda chebwa ba misusu wana ndenge Félix alinga sa yango siko na kolo botala batu oyo boye bato bazanga souci et puis na munoko na bango lokuta régime ya ba mafieux
régime ya batu ya mensonge. So botuni bango un bon emati to augmenter recette ba policier, un policier qui touche 250 000 francs congolais. Un enseignant qui touche 200 000 francs congolais qui va équivaler à 100 $. Tel niveau injustice. Tel niveau de chasteté Félix Azalango. Mbongo wana nyonso azozo yango azako kene nango ndenge jamais ngamu to bete jamais Kabundu. Ba pa na maipé perse. Félix atongi ba compagnie belé na Rwanda bokenda ko vérifier. Lelo oyo boy avion za na kisasa te na yibi na lobaki yango na émission passé batu wana bazui marché wana bazopesa yango na ba Rwandais. Tolo bate yango tozo bengisa conscience na bino bande ko na ba Congolais. Bon soutenir biso ba résistant parce que les 15 Tobima ebele na makambu ya rame peuple congolais tala eloko ko peso kana po tele mambala moko toke na nzela soulèvement rame moyibi ya mbongo augmentation ya salaire ba député musa ba ko les ate Félix asali dépassement budgétaire na 2019 il y a 200 millions de dollars américains tandis que budget au baluaka ezalaka na président Césarki il y a 156 millions de dollars américains même en France ba dépassement budgétaire au Richard Marati. Bon, dans le niveau que nous Congo, c'est le 10e pays le plus pauvre après Yémen. Donc, Burundi même Azari Bosso Nabiso. Donc, on va classer Congo dans le pays pauvre, mais tout ça, dans le Burundi. C'est regrettable. Il y a un peu ceux qui peuple congolais bobo une élection Félix Abanini talanga zaki na bonne volonté pour organiser l'élection. Donc, bozu makambo ya insécurité. Félix ateka Bunagana. Et pas Rwandais. Félix ateka Minembwe. Na kuela bino makambongo Félix ateka Minembwe pas Rwandais. Lelo obo désordre na kati ya Banque centrale. Tozo ki ba contact na batu mo ya Banque centrale. Ba lobby batu obo bazo respecter procédure té. Soki kaka ministre ya finance abengi Machi ya Mumeno. Madame wana kabeda lobby. Bipa bimisa autant. Ya mwana bomonaki tolobaki abwe. Félix a placé ma Jonker na ebisika nyonso na Banque centrale. Mama wana kabedi soki nani. Muluba ministre de la finance. Donc eza makambo o no peuple congolais okende nzela 4000. Lelo oyo boye. On ne comprend pas ce makambo bazo sala na ko. Après avoir créé sécurité na Bandundu. Lelo oyo be comme tour à Congo central na est na parlo pas Équateur. Bakei batindi bana na bakulu na kaka na bato ya perdre na ko sala lelo oyo boy marché à liberté moto peli na butu ya lelo biloko bato eziki et puis na pavillon o bakena ko inaugurer liboso bato bazalaka wana babengana bango tout et komika bato ni marché ya Mumeno bazu esika batekela bato tout ba marché ya Mumeno bato bazalaka na ba pavillon wana Félix apesa ordre Ngobila pesi ordre pas administrateur à marché à liberté bengana batouana. C'est comme ça que nous allons construire ce pays. Tant tu le mazol ba tribalisme mais ozo salema o boza ezanini marché à liberté ezalaki bijou o musée atongela bana masina. Mais le boy marché on a sous régime à Tshisekedi même pas 5 ans marché on les a déjà et pays monte 3 fois. Botala makambu o ezo le karambo kanamiso. Lelo ba député ba soldat ya Kenya ba commis déjà na est bota la iskambo kezo kende plus de 200 militaires kenyans ba na mboka na biso bango bazalaka ba pare ya tricherie ya Tshisekedi na 2019 yango siko batwa na tango ba yei ba ko opsala brassage. Peuple congolais fungola miso bande konanga ya est bande konanga ya Équateur bande konanga ya Bandundu ba Kongomani ba Burundais batali ba précipita ki déjà bango ba miela ki liboso lobby koma ki tour ba soldat ya Kenya lobby okuna déjà ba Rwandais bazala ki déjà ba Ougandais donc à la niveau makambo wana ndenge zo le kana Bunagana on ne parle plus de ça dans conseil des ministres lelo oboy ekomi guerre entre ba DG na ba ministre oba ya portefeuille mama Kadinda na lingeti bazo bunda na kuna balobi yo no ejile lingeti azokanga bango singa ya kingo kingolingodi bayi bazo kene élection même makambo za priorité makambo ya Bunagana soki ba konti na conseil des ministres Félix sous makambo na tena baso na toujours information est-ce que Félix azo mérité ou bien Félix aza mutu obo il faut makambo atali bino ba policier na lobaki ngo awabo boza na côté na biso peuple congolais botala bino bato bozo
moi 100 dollars moi comme moi 100 dollars ndenge Félix a minimisé tandis qu'il y a un député qui ne fait absolument rien. Il faut essayer de tomber au peuple congolais dans l'Assemblée. Mais pas c'est ça que non, tant que tu as les 15 au moins la pollution va mal payé. Bakoya pour na ko bundisa biso pour na ko beta bandeko ko kanga ba torture et koso et les restes. Ba te kimboka nana te kimboka IDPS te kimboka. IDPS azui mboka pesi yango na ba Rwandais. IDPS est capable à koloba. Tinenge président Obasanjo ayaki wana, c'était juste pour na ko bisa Félix que non, tu dois officialiser balkanisation. Donc Kamere rôle o boboyo kaka Kamere. Tinenge bomonaki président wana ayaki, alors Vital Kamere akei na ekaka ko appliquer balkanisation d'une manière d'une autre. Est-ce que tu koloba ke Bunagana ba Rwanda ba super na bango ce qui balkanisation salemi caméra cause Grakiv côté à Katanga on ne sait pas encore ndena ibisaka bino aboy boycottage ko salema et puis bomona il y aura les têtes qui vont tomber dans les jours à venir yango wana bande ko ngai la CPLI parce que peuple congolais comment comprendre mbela na biso ba autorité na biso ba so yoka na yoki awa que non président Martin Fayulu nande connaît Adolphe to ba so organiser marche pour la makambo à réduction des trains de vie à ba député. En dehors na bazok sala une série de manifestations na basous on a joué yango. Biloko biso to banai kozela yango. Pourquoi ça boloni na côté là ki batu na kati ya lamuka pa bakana kosangana batu a PPRD tandis que bango mutu ba comme si biso na situation oyo boye. Et kozala esengo soki to moni Martin Fayulu na mozito ko zongisa ba activité pour na kotalisa que non peuple congolais ça lokola aussi il faut ko chauffer peuple wana parce que tant que ba activité zo ça le matin peuple aso bosana akomi ko trouver makambo mesusu normal yango na bomoni que mozito a travaillé pendant tant na ye na lamuka ba réalisation zali et puis bazo continuer sikoyo boye yena ndeko na ye pour na kotala intérêt ya peuple congolais c'est tout à fait normal. Alors biso to linga que non ba marche wana ezali soute que non ba marche mo pacifique parce que réduction des trains de vie à l'institution ils a respecté mbati kuna na Sénat ba sénateur ba so réclamer 11 000 $. Ba tourner bati pourquoi biso to 11 000 $, tandis que la députée ba so 21 000 $. Bati abisi bango gouvernement o to zanango régime oyo boy ils a régime ya tindika chakal alors tozo banga motion de censure ceux qui ba député ba tomboki ba kokimingana premier ministre akolo et puis ba kongomani boye bango que non ça maluko des premier ministre à étiquette ba botola signature tout se passe dans la présidence de la République. Tant que besoin mon apisu moi bilu azo bengana batuna bandaku ya l'état lelo obo kana ko vérifier pisu moi bilu est devenu ministre pour la présidence de la République ministre ya IDPS pas comme ko bengana batuna ndaku ya l'état c'est l'état ko récupérer mama pangu nae mais aujourd'hui ce sont les familles ya Tshisekedi nde ba komi ko kota na kati ya bandaku oyo beza ya l'état yango wana eza état de droit courant ezate mai ezate onatra ba port ba makambu on s'attendait que ba kokanga ba kabiliste nyonso ba yibaki ba biloko à l'état bazongisa mais aujourd'hui plus rien. Donc batu oyo boye bazo yiba l'état bazo détruire jeunesse et peuple congolais éducation koufi Félix trouve ça normal à côté na monde ba faire Félix a commis na un commerçant au sommet de l'état ndenge Kabila banda ekosala yango na sengi na bino bande kolanga ba congolais bo soutenir biso les 15 qui ça vraiment il fait ça en ébullition. Tout ça la démonstration des rapports de force que non makambo o MONUSCO zo ça na Congo ezala kate parce que le long MONUSCO komi comme ma terroriste na kati ami tuka akomi ko ça sembla ko zo ma cadeau ba doko que no pesa bande kuna biso à est on ne veut plus de ça nous voulons la rupture yango na sengi bino bande kuna ngai ba mama na ngai diaspora bino ba mama soki botelemi bino ba papa soki botelemi bilenge ba bande kwa diaspora ba kongomani biska nyonso bozali botinda lisungi na bino pour que non les 15 tant to sobima na ba mama aussi du Congo na ba bilenge na ba ndeko zotambo na bango to ça la plus de 1500 personnes auto mobiliser moye zongi na kisala makazi bo soutenir biso ne fils kana mai énergie pour que notre zo makasi ya kobundela bitumba parce que to za bilenge oyo boy baza mingi te na Congo bota bilenge ya IDPS bazo bango en otage donc so Félix alobi biso tout oseka na IDPS bango tout aujourd'hui makambo zo le kana est baloba yango souté bakanga bango misu
na bengaka bango ba aswa basa bato bakanga conscience na bango bakanga milimo na bango quelque part ne bakanga milimo ya bato ya IDPS mais biso ba jeune tozo telemisa peuple boza bato il faut protéger biso boza bato botango tozo senga lisungi bo soutenir biso oza na $2 oza na $3 ezate que notre lobelka ngo chaque fois tozo préparer activité bonabi ke ba maman na États-Unis na Canada maman Florence maman Célestine ba maman Jolie ba maman Pauline boza ebele ba maman Moto Mojali bana bilaka ngonga ngo yango ekomi mboka ezokende tozoloba nini botala gouvernement batie na Congo central c'est un Rwandais connu de tout le monde akomi kokota bande konaya basango ba Rwandais na ba maser pour na ko déstabiliser côté ya ba Congo pour que non insécurité kota kuna tango bato na ko déclarer makambo na bango baza na facilité ya ko récupérer capital na biso o wana Félix azomona risque on a te ya wana to sengi na bino bo soutenir biso to lobi te ke botindo tambo bozana ngo to lobi à partir ya $1 $2 $3 $4 $5 $10 au minimum aux anango pour que non les 15 tous à la ébélé et puis tant que ba leader à la muka bazo sala activité biso be koto sala activité aux hommes on a déjà que non et ça débit au botozo pèse à peuple kanda pour atteindre la priorité na et ça respecter mboke zo kende Félix ateki yango rentrée scolaire ba para bazo lela kuna donc rien ne marche na Congo et le Congo de zo marcher bato azo tindika na po bazo ka avion ya pamba bamboka misusu biloko na Afrique même na Cameroun tout cas on a ba image ya bongote yango wana soza kimbano liboso ya kolanda émission du Congo iza moko ya mobundeli ya Bruno Mimbenga ndeko na bino mwana na bino résistant congolais oboyebi nazaka te que no mutu kaka ya média nazaka l'homme du terrain na ba mama osena bande ko lumumba bomona ba image totalement la kana ba bilenge wana pour que notre mobiliser bango pour na mboka parce que nous parlons du Congo. Lelo oyo bobo mani président Martin Fayulu makambo alandi biso na makambo to ko dénoncer ndenge sali percute na côté IDPS. Mbata zo $200,000, $100,000, $55,000, $500,000 sont na primature, mais peuple congolais ont souffert, ba policiers, ba soldats. Ba mama wenze etere na bino za wapi. Molera uti ko confirmer makambo nga na loba ke no makambo eza solo honorable Delice sanga lobby yango kana makambo bazolo ba wana ba brino bazolo ba eza solo toze la bato ya IDPS aba ko démentir yango ba Blaise Lumumba wa IDPS ba ko porte makambo zo le kana kuna ils ont compris que Félix Alexis libango temps pour rien Félix a vendu le pays pour na ba gloire na ye pour na ba mbongo abanda ko lukango na bomwana na ye alors bo s'abonner na Océan du Congo, bo partager mission, yebisa ndeko. Ozo c'est la nini, ceux qui osana ba moyen pour sunga ba résister bana na bazana kisasa. Est-ce que $2 sont ndeko ça likamote? Cause ate ka noti nda ba million non. Eux komona na kaka. Tokoya to sali ndeko Lumumba yo kene ko mobiliser na côté na. Océan du Congo yo mobiliser côté na. Bruno Mimbenga, Bobo na bande commission to benga ba ngwana poto za la ebele. Songa na ina na changu. Par exemple, na mobiliser 400 personnes. Maman aussi a mobilisé 400, Lumumba a mobilisé 400, Boba a mobilisé 400. Boso on a déjà que non, c'est déjà un acquis, un atout pour n'abiso au moment que non, les choses vont changer. Alors, nabi ki bande commission ba ko interpeller, ba senga kama bon non. Mbongo tinda wana. Otinda ngo po na bitumba po na Congo. Otinda ngo po sunga bilenge wana sunga pe biso po ndeto bimaka to zo transport. Po toko mabisika siège ya MONUSCO ezali za na gare centrale na ville. Kotuna tekende ko bisika o babimaka kuna babimaka bapesa bango ka mbongo non batuna batunde babimaka biso to ebite biso tozo senga ne fisque transport pour na ko déplacer bato soki to moni bo soutenir bato ka ba Christian Bosembe botongeli bango ba TV ba Zakari baba baswe mais biso tozo bunda pour na Congo pourquoi bozo sala ngote ba Zakari baba baswe le ba komi ba patron bitumba banda ko bunda ba bosana ngo alors conscience interpellé bino parce que Bitumba to comme une aire à virage président Eli Martin Fayulu déjà a frappé bango yena on décoré Adolphe Mozitu bobo ngama parce que auto c'est là qui te bino que non vous allez voir les choses raï kozala donc très kolongona raï kota mama belé alors numéro ezali plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wana soko bengi résista Bruno Mimbenga à tout moment idée proposition aux anango toko solola et puis toko pesa na makanisi toko ba ndenge ni poto zo préparer
activité il y a les 15 jours d'où la seule chose il faut toujours na procédure autre banaki nango dans le débit liboka Philippines na bisa bino si la sona moko mokote Félix ateki Congo il faut zo sengo la muka hôtel na balabala otomboka po ozwa oyo bozo luka yango pona ko décoller mboka na biso soki nzamba lingi tokutana na bino na mikolo ezali koya matondo.